na bafana monyo so be malade bamsu malade ya moto baza aka luwa mtameli mpepe ya foste anabso bandal sikini bana sikini peshanga xili tala fani so ayoki nzembo ya wana AVC na munoko tiber na nzoto bagolo azarate biso kuna bonne santé bonne taille mutu mambu biso pa bagolo kuna c'est du chic botala ibi saka tchelmio sak liboso kota ko bandobi na fali AVC sur place na tiber na panzi makotika pe likaete kuna mi panzi nyo sezo sila na diamba AVC pe la munoko kotika te yaza AVC so etozo ka fali o sans AVC siko sans tiber na panzi les deux mains les soki makambo Swahili oyo kili ete zongi sanga la expliquer na Swahili na koyede yo ni va pouvoir yo mama na ngai ça c'est la perruque na ngai c'est la perruque na bébé so ina yo ata batu nyonso na mutu te sauf personne tina mbo apekisa nga mwana mwasi na te tout le monde sauf mwana mwasi na ngam ko na Fani ba fingi yo mabe obina mbwana ya pekisa ye mama Fani en tout cas so beti moi si ote soko beti ete batu nyeso basi so pekisa tina mbwa ebise ke na ngo mono na yaya c'est que yo comme na niveau mususu na mbwa boya kikama na bino Mama ya Giselle Moseka Kabelo ya
olala ki avant pona nini makambo somo awa fanya beti muselu musinjo alali mobali ya muselu muselu lobi fanya zaka na tiber na AVC yanga zaka na lela na ngana lela yo kubuma ngazogege ngida ngade ya vinanga ye kubuma ngaz yaya aizas malgré na binilo na zangisi basaka Gucci ofanya yibaka comprendre TikTok akoma oboya ba griffe sinon te ngana petit kilo yango eza somo ya Gisèle Mosika ok bolo mbai na ngaki ngana yibio nani na labelo bomoni ba ba se obo envira bolula kana eti baba komo soane la labelo wapi la mama yake mama bota Karina Lubumba shati kange papa na biso na kola na batanya na ba arma yaya la belongo ekesu wapi ba yaya ba fia poto ba madame bat ba bonga discussion comme na la belo ya 1,50 € na Sephora bazo soane la belo muselo sengi perruque asiso senga perruque na lobi fuani abetelaki mobile ne lisolo ki ayibaki elabelo muselu yo ponze ki ndumba no nzoza na mauvais sort onze ba bwaki la yo ona ndela mabete ba ndumba nyoso batayi no bazwa mindele na ba ndumba onga na ebi ya ba posono ba koma ba monsieur Franklin na ba monsieur Clochard na ndako on dirait Dumba Banda 2002 Yaya wana 24 ans ya Kindumba baninga baosaka Kindumba deza zuma mundeli j'ai kuta esa abso vérité asalika Kindumba mukie na poto mundela longoli braza memie poto apesi mukanda botisie basali na mariage basangisi babia nzoka j'ai ata string aya na ngoli balade ndengo mona ka j'ai di tête au pied mobali de ce qu'on a fait j'ai azu mundele et bon yo na kingo muambe wana nyoso ya lokwa kuanga bakangi michopo a bébé na mwindu wane bimaka propre na filtre soko monya ngo boina loto lokwa mobile ya Sarah Diego tina noni na tayo yo kumsela biso bassin ata mese mastor amona tacho na ndako mundele moko batikele pe ba bien que papa na maman ne ba botie ba kufi batikele bomengo ay biso que madame je t'aime je vais te marier apeso bomengo ata mese Powers ndenge mu Jackie na Jackie Powers salata kongo mundele mundela mona ma Jackie abi non je vais t'épouser azui na kombo babie pa na mutu muselu donc finalement yo Kindumba no se na comprendre bien Kindumba mo ya ba vaut rien donc yo quand ça mobile kangelo encore de 8h à 18h no kwa beauté image yo Kindumba donc yo Kindumba no na posa nzoto nde baninga ba bongisa vie na Kindumba pona 51 o yebisa ke obimika na ba chaîne tu wana na ngo ba chaîne ta ne se lote mtoko sa Kindumba ka ya 6 mois asombi ba chaîne tu wana asali Kindumba bon ya 6 mois asala ngo bien propre a calculer ka ba tête asombi yo siko so ngo yebisa na carrière Kindumba no banda bu jeunesse banda jeunesse ti apocalypse ya vie na yo osuki ka ba chaîne to kangina moboko misato lati na kingo mais ma chérie t'es maudite hein t'es maudite yaya c'est anormal résultat yo suki za résultat basa mabala nde basuka na mo ba chaîne ta or yango nde bomengo na bana ne 11 bakenda classe so ba bengani mo na classe asimbisi gourmeta or donc yo suki lokwa mama mo bwana ndako bana na bana 11 na mobali onyo kolesi ko akoma osimbisa ba bijou pour na vie ya bana ebi ke bana so ba bali lobi ba osomba ba bijou ba ozongselanga mais yo se retrouver bon ni mobali yango ni 11 bana mo se retrouver non aux résultats basi mabala ka boyo ano pe na mobali ya fixité
osuka na ba vanité no kana kingo so lati okangi musuna maboko muso okangi na loketo muso okangi na likolo roi chien méchant mbala mo pona yo suite et fait c'est que yo osala ki ndumba mo ya courte sujet oaki na ba projet te na kindumba no ya ba sala ke lo nyonso na projet kende na matita na bimi boulevard mutu mwindo lala ngate et puis soye mundele ya mundibu te il faut zakaya pas. Tu vois quoi, comme c'est ça, Karine Pandora, camarade, nous, yo moussenu. Yo, mon attaque, là, t'as un héritage à balle. À cause de ça, mon bal, il est millionnaire. Moi, c'est un millionnaire. Alors, la sac à griffe, il soit des cas sur 3, mais moi, c'est un millionnaire. À bout d'un millionnaire, bah, la mi-balle. On dirait que nous, on peut passer à Milaï, bon, on dirait, Mindela, on peut passer, puis là, on a bu noté. Mouninga, coup, t'as ça, la moitié des sacs, il est à griffe. Ana ba bombo na ye ata ba sungele lote ba okola lobi ba osungai yo na posé aux questions tonga mon appel sa réponse na kana boni basuni boy bozaka kaso bo chefe ka bobandi ko inventer ba vie masolo tata ba vie na bien boyiba na ba gloss bokanga na miyibi likolo gloss na Sephora 1,50 era ba solde boy komi kutu soki 19 cents soki 99 cents na solde boy de gloss 1,50 mais tout le monde a bien beau me basaka lubute soko bimisi sapato webi prenango nazala ngoka ngamo kona poto ozala ngo yomo poza pe fia libandika yomo bwaka combien sinja zasta sinji pa fanda na poto ta yaka net na poto mumba yo somona mutu ana 50 na age no asana mbali te ana bana te aka na libandi na ba perike o yomo ko be c'est normal ozala ngo yomo ko boka na obwa combien ba finance basaki kindumba na ngola na ngandama moniki na lando yo mona Zozen Mondele takanga mondele Zozen pando teleme pa mamu moniki na Luanda yo mona ketenda dusola akanga mondela bota ba na ba métis na bandumba nyonso angola mtabimi le chèque lokwa ya zate oyena poto na camion alufu okota poto poussière ozumu kanda sima mwana bati ndako vanda sima mbongo liaka salaire mwana bati donc na kiyo moko na kibomwa sino ata poussière donc il ôté so là c'est bien c'est qu'on y baki siko yaya ata yumu il va gérer ça te plaît donc yo ki ndumba no sali échec qui yanke loka soe ozali kwa mobali so zo balolo mimoni yanke ero kita mobali nga boyino na basana tiko ya kula la film soso boko mo welele bo finalement yo ba mibali no ozana ba combien mobali na nga oningo beta nga mosinza mobali na nga to akina ba problème so bolingo sonye na 51 ozo beto na bloquer mobali na poto na problème bolingo ya yo na ajo problème ya bolingo zano na 51 na basukula ba koko bana no ba de na ba 20 quelque ba boti bana ba na ba tata te ba ile ona ndako zo sukula ba koko zo lesa ba koko no poto na 51 yo zo mto saka Serilac moi no 28 ba sete oyibi tata moi na te zo lesa koko no Serilac na 51 il faut zo vendre na ndako na mire o che photo à mariage ona mobali no ero zaka jeune na 51 il faut ba photo mo ezala na salon no ya ba noir et blanc ko che ba photo ba parents no na ba parents mobali no ba photo ba kilo na âge yo sanango ozana âge bina na sima cuisine te yo ozana âge na salon no ba photo noir et blanc so mutakocha tunio mama ilunga oba nani olobi oba papa babokilo na ngati o mwasi akufa o mobali oyebina tokenda kana ngaka tokenda kotala yende papa na bino Faustin a te photo ko ekomi ekote ezwaki mai ko ezaka ba yaka okangila na lupango na haka jeune normalement ba masolo yo faut beta yango mais sibitima je suis étonné ozobeta yapso masolo oh na blokaki mobali na ngapoto akina ba problème do yo na 50 na bona problème bolingo na mona bata distraction na vie TikTok ezote ya biso webi TikTok ekolemba na kote ya biso te Jésus revient bientôt donc ozana distraction mo nzeba bwake lo ya kubwake sepi ba mibale batolala kande ba baby sayo sepi na kimoyibi no ndengo yiba blo na zaka kolo zaka lobela o mabe
surtout zo bateza biloko yiba na H&M na Zara na Mango oyo yiba na tomate oyiba soso pa mundibu oyo comme on a vie eza karma to eza nde nzamba trasa vino mais vino eza compliqué comment on a vie au menaka mais c'est deux personnes différentes vie oyo zo mena eza vie Fanny Kengo vie oyo menaka ya ba futa bangi nzoto oyo zo mema ya nzoto basi ya mabala nzoto basi ba kimbuta ya ba mama ifeti kimbuta nzoto oyo zo mema wana eza nzoto ya basi ba son excellence papa Patrick Muyaya ya ba papa Didier Modibo son excellence ozana nzoto ya ba madame bossa beda chuchuchu bokomini nacha audio bino pe baba songi boko lala te audio oyiba yo Fanny nga utabimisela ko biya so belo biya ki ayibi yo lisu la belo nga na yibi yo la belo nga na olo ba on live no même so to tali live na yo vous salaki mukolo wana isale maki na ndako na so lo ba on na za na posa na yiba mutu moko na yibi mbai na ngobe na yibi Fanny na miso mama Rosa moni ngande na zui la belo wana dike ko yiba ngo beba ko yiba ngo beba penza menga o mo polo na nga Fendi obetela nga masolo a parfait mais tango dans kota ki na ndako na nga best foulard na nga moko Polo Fendi do bolata naka mama ba fia soni lo yaka basi so def ça na perique ba ibani balabelo atoko na tour a Polo Fendi ya Polo Fendi a combien tala ba misomba o ba fia mativi soka che filtre ba yeko kosa ko impressionner batu o mona pe basi ba komi ye bango j'aime ta vie nzoka tala via mutu na police azo senga Polo na Fendi donc soki ya la titala mutu azana mobile bimsela ke 37000 francs pour son range pour ceux qui ont déficit Fanny Polo c'est qu'il n'y a pas de déficit pour moi la limite que yo za na camarade moi ka ya la bilamba no yo la traité batine la vidéo moi Fanny pa kabela ko robe mo boye ezotika so pe mu Congo polele balata ngo sans caleçon donc boza na ki camarade moi ya dona siko no nazoka mo yo moi c'est millionnaire mobile bin faire 37000 mozo ke ko defa robe ya mufuta bangi ayiba na ba magasin sala ba simo na ba kasho de ce na comprendre bien na yo na ye mutaleki ne mukinga zati pour nous comprendre que moi c'est millionnaire Robi au défi à Fanny normalement au défi il faut somba il faut tourner au somba qui on wapi combien au que sombi ah siko muselo ko musenga siko Polo Fendi ba Polo Fendi wana na ba vente ekitaka yana ngai Gisèle museka te ka ba 250 mon a 5 na somba kana ke pe Gisèle na kakoli ateke linga pe na 150 au Polo Fendi tant sous 125 pays biloko mo ya 125 bozo défi sana mais soki botie caméra na filtre awa bo bandi ko inventer ba vie ya lokuta po bokosa mibali po mibali balinga bino bakanzonze bozaka stable stabilité mwasi ebandaka na mbetu omoni sokoti na ndako mo mwasi omonika asomba mbetu ente Bolimi ça va zo benga nga matière ezokota désordre soki okotika na ndako mwa sokutika mwa mbetu mbeto na sombi anatanda na osomba esika na osomba mususu sima lokuta stabilité mwa se banda na place olala na toilette na cuisine lata na pijama mikonyo some kola
bete koza na toilette à salité te koza pe na cuisine à bongo te ana yamba 1 minute ok benga na oyamba benga na oyamba kasi benga lisusu bobina cha audio bozila na oyamba pel siko muta komi o benga nayebisaki nde bafia rando bafia rando na lokuta bafia mativi bandeko nayebisa bino koye réseau sociaux yo moko oye réseau sociaux yo moko kolanda te okari mokonzi atie perike abianga mpe na tia yaya oyebiso ye na defi ta mosu nde omoninga na perike oyo na defi epa chancel ta mosu nafutaka 5 euro 5 euro ta mosu akabelinga mpo na promotion mais yo kolulu okomi na komo kosa oshubidu mutu asombenga perike okomo lala te Hiroshima je te sali okoma na mobali na asombeli telefone asombelaki perike asombelaki boyaya lokuta perike nanga promotion perike nanga ya promo Allô? Oui. T. Hey! Mama! Mama yazela makambu ejaminene bozila
Andeko. Tolala. Tolala RKI ya tolala. Tolala. Lobby. Lobby maman lobby. Ya tolala. Ya tolala la lokola brasli. Tolala. Tolala bandeko. Oh. Non, il va te non banda ka ndeni ni siko. Non banda na go expliquer non na banda ndeni ni. Bouti grana zota mo digérer. Na ko ibsa no lobby. Oh na yoki. Maman. Le pays va mal. Le pays est en guerre. Le pays va mal. Le pays est en guerre. Le pays est en guerre et mais le pays va mal. Oui, comme il y a non, c'est moi qui suis dada. Comme il a l'unité et tout. Unité de la membre du connaissez. Chaque coup, tu as ni non. Là, je suis dans le dada. Là, je suis dans le faut de la de pour me jouer. Mais pour me jouer, tu as le dada. Non. Et comme c'est une intervention. Le pays va mal. Le pays va mal. Le pays est en guerre. Sarah na ebisa kyoko mama na banda kasi na nini ni anje na nini anatanda na pema na cha voice na cha no voice na pema ka na ze souffle na oki mambo ibele na mbamo ko sengi na oki na mbala moko mambo ibele ya minene na yoki yango sibichima na silisa voice c'est pas la pour la bloquer qui est déjà te bloquer là nanaï c'est un problème de ce privé il se plie maman capola la santé ni quand on se quand on a pas dit et bah la tête que ça me dit signer ça la tête mais je te jure maman rose la dame on va faire notre ni va boubolio ce qui m'a capable soit il qui vient te donner ça la expliquer on a soit il y en a c'est la perruque nangai c'est la perruque nanga bébé so ina yo ata batu nyonso nana mutu te sauf personne tina mbo apekisanga mwana mwasi wana te tout le monde sauf mwana mwasi wana nga mokona na ndako noyoki koloba mbai nanga kinga na yibi yo nani la belo nga na kokoyiba yo fani nga utabimisela ko biya so belo biya ki ayibi yo lisuru la belo nga ayibi yo la belo nga na oloba on a live non même ce que tali live na yo oh bosalaki mukolo wana oh salimaki na ndako na zolo bangon na za na posa na yiba mutu moko una yibi mbai na ngobe na yibi fani na miso mama rosa moni ngande na zui la belo wana dike ko yiba ngo beba ko yiba ngo beba penza menga o mo polo na nga fendi ko betela mama solo parfait na ezala na nzoto et 37 000 Osco troisième partie à audio tokende eux ça deuxième partie tokende troisième pour comprendre nane monso no ki mambo minene no ki mambo minene na mbabo ko c'est on dirait et c'est on dit oui c'est mtaka na tasha ensuite qui tu mbamo quoi no ki lo na c'est shit baby bato ba bela ka soka sali shit non yo lokwa bongo ana tanda na respirer na luka forme ni na ko bandele no mambo no cho yoka na cha troisième partie boyoka Pourtant, il faut la moka parfait. La mona qui a table, le moka qui a parfait la chambre noire. Mais il y a une chambre dans le mona qui table. Eh oui, t'es trop. On ne va pas choquer dans le niveau. Tu
poussé tant na poussé pe nanga c'est maintenant tant na mobile nanga azana ba relation que na koki pe ko flasher donc ande azana place mususu te soki na yoki ke ba boy cha mwa mwata go tola mobile nanga o simba mutu o banga mokili azoni na balo lango siko ayisa ke ba piéger ba ko piéger ozu numéro mobile ya moninga na kata ndaku na yo o pesi mobile ya moninga sa moninga yeba o koti pe na contact comme o sola na ye ozolobela pe camarade non ke nga penza ana signé ana na tie mutu o comme pe na courage olobaki nzoka ndio utilisaka mama paradis o boy ko koti fa Chantal parce que Chantal pe faut yeba yo ngana obenga Chantal akoyeba kituye ayeba o abibaka na ye ayebi vrai visage noté ayebi vrai face noté fali oyebi lukoza la vrai na yebi place on na sali o mabe mais juste ka pour mona ki na ye na mobile na nga et puis mobile na nga mutaye ko sombela nga ka je repère et puis oyoki donc beta masolo ya ndenge ni mariage na ngeli kana donc na ngeli ki peleke son koki a moto o pesi numéro à téléphone lobi soirée Ndumba Bali Ndumba Bali Mambo na oto yoka o esengi live lobby à partir ya pourquoi na journée na lamba na lukaba kanga mona suki lobby na pourquoi n'est pas manqué boyoka lisolo audio na aussi c'est la troisième partie audio o eza page ni e inda kaka boyoka sikoyo véridiquement par là Ndumba komi na posa libala na 50 na 51 ya ya biba mariage na ndenge kulikana haleluya picha bali Angelica Zawa picha okiposa alata maputa mbala vanda na libala mais ya yozo bana retard bon mariage ya rappel na retard te mais ya na place à libala ke bani kana bango michopo bota no bana biso to uto kuna libala lo malungu na okuna te bino banduma na no bala te zo kanselo mo ya somo ya moto eloko ezate nga conseil na place osa programme ya ndé mariage kolekila en tout cas luka ba docteur bani kamichopo boaka mwa bana no ata 6 en tout cas on a conseil gratuit ya ndeko mwasi olo se concentrer na mariage na mobali azali ya na mwasi ne po yo pese mukanda ya lobi atakubalukia Mama Nzambe matière ekoti na 1h47 ya ese na bina loba mambo nga na oyoka na loba makambu o nga na zoyoka tokokata live 6h motema mwangai motondisami na pasi bozo to na Karina kia piso bomoninga na limo boye bakena yambi téléphone soki bomoninga na limo boye bakena matière na yambi appel à litière soki bomonika esali flou bolukanga te c'est que litière ezokota un désordre Bayaya.
mutu mwa komi shubidu boko c'est shubidu makambute boko c'est la shubidu makambute shubidu te mtazo benganga eza mentir en grosso modo à des ordres mama et puis que la choix pémier fier bracelet modèle qui recruté en désordre fier bracelet pémier fier signe na lokolo bande ko bwa bolingo nazo tshela no voice boy katina suka mais rendez-vous lobby libérer la salle victoire lobby na pourquoi na ernini eh shalamama eh ouais ça sûr to tchaka lobby 19h entre 19h 18h lobby lelo to comme idéal lelo lelo entre 18h 19h toujours balancer ka wana pour mambo na oto yo ka so no bina loba pena détail ya to comme 5h à 6h alors vomina 6 la no voice ya mo kilo faut ko banga conseil avant na kata voice natika avant natika voice ya bo envia ka batute komisa nzambe na ndengo za so za perike moko ya yo ya wana mwa de talon na ya kolula te o mona ke na 10 bato biso to mona ka bato nzoka batambola na milimo poka bato lisara batalo bato biso to lula ka to envia ka bateka milimo pona biloka samba kinyo. À quoi bon uzanga lola oke uzika na moto pona mokilo mataki okitaki sangi kenda kizongaki mama okoti pe na contact comme sola na ye ozolobela pe camarade donc nga penza ana signé ana na tienne tout okom pe na courage olobaki nzoka ndio utiliser ka mama paradis okom oboy okoti pa Chantal parce que Chantal pe toi yeba yo ngana obenga Chantal ko yeba kituye ayeba o adibaka na ye ayebi vrai visage noté ayebi vrai face noté fani oyebi lukoza la vraie na yebi place on na sadio mais juste quand on a qui na yena mobali na et puis mobali na mutaye ko sombela nga ka chocolat et puis oyoki to beta ma solo ya ngeni mariage na ngeni kana donc na ngeni ki peleke so ko ki amote o pesi numéro à téléphone lobi soirée mo bimozangi kina mais na suka na soirée ngo ki mobali so soirée lo fami yo oyebi état civil na yo oyebi ngeni no vivaka oyebi état santé na yo. Est-ce que vous avez circonstancié la famille quand vous télémission, la télémission, la télémission, mobile à Komio, à Tikinga, ou à l'Okuta, ou à la courage, aux audacieux, pour qui lui est en bébé, la famille, et ça, dans le dernier hôtel de Batia Kamakolo, est-ce que vous avez dit bah, bilo pour la bilo, Miken, vous me kakawana. Si vous place, vous me qui ne peut pas mettre ton GMO. Oyoki, fais gaffe. Na pesio, au moins pas explication sur place la voice, la money na kotinda te so gine na pesio, na zane loko sa na yote pour na peso gasti. Mais soki, olobeli nga ka ke kotinda na perruque na ngate ou be mesh na ngate. Mana oya tina ndakna. Pour na adresse à ndakna oya yakna. So ina yete na bizoba kutu na ke na réseaux sociaux te pour na roki non soki kutu soki nzalika mobile na nga mais na minute o sara muto obeta ba voice na soki zaika mobile na nga mais nga na ta osale loko wana te parce que minimum un respect to partager ka ta verre soki yo trainga nga na ta zone c'est loi sans donc Sarah ya ko ka place no mukala
soki batie Maman Paradis chaîne na lokolo pour na matériaux za petit habit. Mama Mvondo na biso réseaux sociaux kuna za mukala. Mais ero batindele ba voice asa ki mukala. Mais se ba yo finga Sarah ba okotele te ye mwana. Muselu sakay na biso ba fia chouchou. Yo sakay na Mvondo. Numéro 1 na biso bonga. Yo sakay na fille avion. Mama Muselu. Ato kabwani. Au moins quand on touche là et à côté sensible. Yo touché Sarah Mvondo na biso za mukanda te mabiba mboka nyoso somba mapango donc ndenga zana na mapango na États-Unis na New York na Atlanta ana lupango na France na Belgique azana mapango partout na bambongo na bank ya sala tonnerre na biso ye mtabonga na mobali ne Diego na baloto na elongi me ya bonga na ye ne oyo lo biso ezaki mobile no tembo tinde Sarah ba voice côté ba saboli Sarah et pas moto na bracelet yo côté lié mais pour na kotinda donc ce tu comprends ça moi vitinda merci pour l'info donc on a yo tinda no ye Sarah moi msala bandumba Sarah bazo utiliser ma belle monika moi c'était la libelle tela mupende nzoka mama moninga ni moi ça commissaire c'est ma bilo kota kuna bazo tinda mama no Sarah bazi mawa bafia kisasa ya kapoto aza complexe ya fia vana na poto na hiver na été talande to komiso mwana musala boye officiellement par là et pendant que Mumbai Sarah boy Sarah boy ya Muselu c'est ba fini Sarah Muselu yate c'est pour notinda Muselu Sarah ngo moi c'est Diego boy mama nata mama enoki boy boya Muselu moi bitinda mama enoki ya mama enoki abaki na komata mutu kana komata moi tanke boy ya boss que so azani otindo ba voice so msala osizo saba memio ya kiboy pasi wana ba no 5 wanga na dio tikaka na 3 ka boy Sarah na go give na de ya otikimba no die kwa kingi na ndaku yoyo sana kiboy na France kiboy tana kapeta santo ana te ba boy te ya ana sanda ba boy te Sarah respecte ta santé ata libele kwe ya eza mambo a vie Sarah zana respect mpende atola ta kilota mikete po mipende za noir na katikati ya respecte kuizi Sarah moi msala kuisa zakate moi msala kuisa zakate boya kuisa zakate Sarah boya taino zakate le lisi kana ine alimate ya to kota desi ngama ya bizu ngo kipasite Sarah to zelo nini Sarah to vazo baby Mamsala Mzelu Sarah Mamenoki yo kanga Mamenoki ndinoko manoboyi Mamenoki alingi bisote Alingi manika boya Mzelu Mamenoki alingi vya izozo zode Alingi kosa madabate Mamenoki ndimako maneboyi Mamenoki alingi mboka maboyi alingi nega mboka maboyi alingi mboka bisote alingi mboka bisote Amwa maboyi Sarah kena kimate Sarah mwenye nangite Mama dasa boyi Mama dasa kangi mote mae Abo feraza boyi Agaza boyi Mama dasa tali Diego te Sarah tiki Diego la kini Omano boyi ya Muselu Sarah Diego mbali no comme mbali moi msala Sarah poste yo ndi mopia Diego na janvier 2026 okumano moi msala sa hoteleta Diego te
Utala de côté. Ça va ok Diego Baté. Diego Saka musicien. Ça va ici Diego Fieré. Ça va aussi Diego Sony. Ça va ce qui c'est Diego. Ça va ici Diego. Ça va la guider. Ça va en Singapour. À 2h du matin, je vais aller on est la choix au Australie ya poste au Sud Afrique Mselou non est là ça va baninga balali ça va baninga balali ça va balala non la ndeni collègue nanga boy Ndumba okanga mizundelini ote mapasi Ndumba zubiso madame Ndumba zu richesse na biso Nkambongo YouTube Ndumba sisi nga Orlando Ndumba Mselou Msela comme singa Azuka Msela Zunga Sarah Msela Zunga Sarah Sarah ndimle kiboyi Sarah comme ne fait bitinda Mselou Sarah poni Sarah Sarah poni Mselou Msela Zurichi Msela Zurichi Msela Zurichi nangae Rishi nanga utane YouTube aya na TikTok bino sopo ebi Rishi Msela Zuna Rishi Msela kinga tamarade Msela taleta skato vdite Msela Zuna Rishi Risha gay aya Risha gay Merci Saoudio dans la riche. Tout côté désert na ya mis riche. Riche qui. Puta yo fana la moka ka fait. Na mona ka table moko ka parfait na chambre noire. Mais yo za na chambre na ngoy o mona ki table. Eh oui. Trop. Puta yo fana la moka ka fait. Na mona ka table moko ka parfait na chambre noire. Mais yo. Na cheka kala moto ma. Et si fait des pour de mèche na ngate. Mana ya tina ndakuma. Pour une adresse à la commune ya so ina yete na mizoba kutu na kena réseaux sociaux pour na roki non ce qui coûte ce qui zakika mobile nanga mais na minute ça ram to beta ba voice na ce qui zakika mobile nanga mais ngana na ta on ça les loko na tout parce que minimum un respect pour partager à ta verre ceux qui ont trahi nga na ta je me loi sincérité na tika la moto ma fille na yo fait des bora et landa na ba descendant na yo parce que na dala ki sincère na yo na oyo sali au fout en génération de génération Lucas à la vraie peine à Chantal Lucas à la vraie peine à Bibiche Lucas vraiment à la vraie surtout dans Chantal de notre télé c'était parce que Bibiche est Bibiche pas sa camarade d'hôtel ça fait proche d'hôtel sa connaissance mais Lucas a pas eu dit dire à Bibiche Lucas à la vraie na Chantal salité aya omoni soki ozoki na kati ya minoko bamelaka makila lulemo makila ya minoko bamelaka ngo babokaka ngo libanda te alors tout ntango obokaka salite ya Chantal libanda okosi Ndumba Mselou makila munoko mosusu babwaka mosusu bamela nyonso te ya Moussousou omeli mosusu obwaki so atongi Chantal c'est normal mo atongi mo mpe baba best eseni ya makila munoko Magali kutache mabela mobile neko ti menyati mobile na lati se voile boxer a mobile neko deza ya nini ya magasin o ya action eseni elo ni yo baba bomba Chantal na nyonso non muso meli muso obwaki so elo to na mabela mobile ya Magali za po yemoko andosa live mobile ole kama beli ya okuya donc so écoute musique mabela mobile ni bongo siko elo ni yo kama na fanya bomba Chantal nyonso amela non Fanny o melinda
Musuna mabele. Moto ayokaka ote. Luko bomba ye, luko protéger passe na ye. Luko protéger défaut na ye. Luko protéger défaut na ye. Ce qu'on lingi moninga linga est tel qu'il est. Chantal a lingi yo ezaka na yo sincère. Et puis alinga ko de vraiment la motiona. Kaka ndenge yo za, oza fausse. Mais azaka na yo. Luka pe olingi. Bon. Adresse na nga ngwana na tindi la mabilo na tindi la machina. Merci. Hey, kosona ndumba kitoko asiso sona na suka kitiba adresse ya mwana na tindi la radina merci. Hey, ndumba bien éduqué. Honneur à mboka ya matia drapeau mboka na makolo. So matina direct na bou ma casque na screen. La famille na lingi bino mingi mais là il est 2h, il faut que je vous laisse dans là parce que demain il faut que na que tikamo na bakangisuki, il faut que je prépare jeu de 2 3 4 courses à faire vite fait et je serai là à partir de 17h. 18h, 19h, entre ma air anamisat en tout cas, je serai là. Ce n'est pas la musique na courage na ko bande ne lo moi monte na tongo mais ce qui est na tongo ya possibilité pour ta der air na là. Donc ça sera un peu chaud, un peu compliqué. Nalingi bino mingi. Nalingi bino mingi bokyo là. Namoni Moudouba comme la baronne Isabelle bon nga balongo l'actualité à prison à Chantal ya ce que Isabelle pour fond dans la base actualité il y a prison à Chantal et Kolongo raté azana 2 mois et 9 mois ya bracelet donc atato kei este to moni ba guerre à batu to leli bibembe to sisho lila to chité na Chantal d'accord j'ai oublié beaucoup ça biso po bo ki dia soni ya ba voice na mine bimi bozong sa ki camarade beaucoup ça biso base ya ce bo beti biso 12 biso to za 4 12 bo ebité biso to vandi na 12 ce bo ki ba longo l'actualité à prison Chantal bo e ba ki actualité na to za na una 2 ans et 9 mois donc bon là babolia lobi na roya na switch et fin ya dossier d'accord donc il a choisi ma tête Ange Céleste et Yaya Moutou. Il a choisi ma tête Yaya Moutou. Et Nzambe. Attends. Anniversaire, il a choisi ma tête au Boébeti. Au Nalobeti. Il a choisi encore sa 13 ans, Doris Mokound. Anniversaire, il a choisi les 18. Les 18, il faut un live spécial pour y a choisi. Il a choisi ma tata.